Entre affamé na point d'oreille. Nabanzi bino batu bokendaka kote ya bandimi wana. Na yebite na beglise na bino na kati na Kinshasa. Soki botuna ka bandimi wana nani alete banda tongo. Soki botuna ka bango. Parce que so balobi ke libumu oya nzala eyoka ka mate ya te. Ezalaka pe na matoi te. Alors sikoyo bato na ba campagne bobandaka kobanda 11h ti 19h. Yo sali campagne bato bayena bambongo na bango bapesi yo zwi. Oke nango na ndaku na yo na motuka ya kitoko. Bato wana bazongi makolo pe nzala na kati na bandaku na bango. Me yo oyebisi bango ke pesa ekopesa mela yo. Boyebisi bango pe na nzembo sokioloni yo kobuka mbuma na yo sokioloni yo kobuka lifuta na yo ya solo boyebisi bango banzembo botalisi bango ke le royaume du ciel appartient aux pauvres. Donc lidusu ya lola donc batu na mosolo to batu na bozwi bakota te kaka esengeli ozala mobola esengeli kokausa nzoto na yo kondima na mboka na yo ekolo tu eya na yango enyokola yo mabele oyo tout passera mais bokonzi bwa likolo biso bolanda yango boza koteya batu makambo etali mabele na bango te. Pasteur moko te abanda ba prédication na ye abanda kote ya congolais makambo etali mboka na ye mabele na ye valeur ya mabele c'est quoi? Ba pasteur bazali kokosa bandimi tout d'abord pe na batuke esika makolo enyata melio epesa melio. Ah voilà. Mbuta zambwa na terre en église na ye pe na ba pasteur na ye bazalaka soki na kulingongo soki wapi ya terre bango ke esika onyati makolo epesa melio. Yonde ko ozali kolanda biso na mpoko malelo na kati na radio lisolo. Makolo na yo onyati na poto epesa melio. Abongo Kabila makolo ne nyati na Kinshasa epesa melio te. Wana pezali motuna tokoyo kotuna. Pamba te tolobaka oyo tozali koloba to ebaka ke tozali koloba nini. Esika onyati makolo epesa melio. Biso na kati na poto tolingi misala tolingi tozwa epesa meli biso Hippolyte Kanambe makolone inyati na kati na Kinshasa epesa meli yete wana pezali motuna ezali grand débat oyo kutu tokoki kofungola mpoke na mpoko malelo mpamba te na ba bible oyo bozali komemela biso liloba na nzambe na boya kayango te na ndima kayango ndenge balobaka liloba na nzambe na kotaka doute te ngai moko nazali chrétien mais tozali koloba oya biso tondima ya baninga to boya yango pays na biso ba congolais tozali batu oyoyo tozali vraiment na yebi te mitu na biso soki ba mangwele ba banaye kopesa biso na ba ne 70 soki na bosanité soki na ba 75 be ba 74 ba mangwele ebebisa biso tozali peuple moko très naïf tozali peuple moko soki buzoba tozalaka na yango na yebaka te na yebi makambo o tozalaka na yango te peuple congolais tozalaka na ba raisonnement o ya biso mais ba raisonnement moko tokoyi ko approfondir yango te tozali na ba qualité nyoso o tozalaka na yango mais ba qualité ezali ya malamu te ezali ya mabe ezali ya kibundoki na banzi kulutu zambwana na masolo yeli biso tango tobandaki kokola tozalaki bana mike na kelasi to na ba buku oyo mindele ba komela biso to ba indo na banzi babanaye kotia biso mitema bako dessiner motema oyo mabe ezalaka okomona moto ba dessiner motema pe batie salite na kati bakombo biloko salite na kati banini banyama mabe na kati motema oya kitoko bakochango propre mais totala motema ya peuple congolais totala motema ya mondele toyeba wapi motema ya moninga ezali propre ya solo biso ba congolais tozali na makambu ya mabe oyo biso moko toza kolinga ko se développer te ko changer te olingi tout d'abord
frère na yo lokolo zali komilinga yo mokote mundele na kati na mboka na ye ata babotami tata moko na mama moko na mundele wana te, mais tout d'abord azali fier na poso na ye pe azali kobundela mboka na ye ndenge tomonaka ba américain na drapeau na bango toujours, ndenge tomonaka ba français na drapeau na bango bekolo nyonso tu. Mais congolais azali mutu o azali complexé ako progresser ka jamais. Pona nini ako progresser jamais? Alingi ba drapeau ya bande komisusu complexe d'infériorité olingi na mboka na yote mutu soka lati elamba ba dessiner drapeau États-Unis aza komona lokola ye akomi likolo, mutu soka lati elamba bakomi drapeau ya France bien survêtement mais ya Congo. Est-ce que bomona ka ba survêtement ya Congo epa ba congolais? Bomona ka ba survêtement ya Congo bo ba congolais bakumisa yango rien. Eloko nini o ba congolais bakumisaka rien. Yango moni papa la biso mboka na biso mboka ya Congo ekotikala kaka na pasi mpamba te. Peuple congolais azali kokotisa bato na mboka na ye mais alingi bandeko na ye te, ye abanzi bato ye azokotisa bangonde bandeko na ye bie bakosala. Ata na Bible ndenge tolobaka ndenge kulutu na biso zambwa na boteyaka biloko ya bana ya bato bakoki kopesa yango jamais pa ya bambwa. Alors biloko ya bana boto jamais bakoki kopesa yango pa ya bambwa, mais lolenge nini biso biloko na biso tokoki kopesa yango epai ya bato. Donc soki biso ba congolais tozali bato biloko na biso bape biso moko tolia yango te mais topesa yango epai ya bato biso tobimba mbwa. Ya solo papa la biso kulutu zambwana o ezalaki ya kopasola mpoke na zwaki mwa tango ebele mpe na loba boyoka po tososola awa nde tofungolaka mwa matoi na biso eboto. Eboto 3 fois www.radiolisolo.com ya ndeko na biso auti koloba awa Diana Sulufutu de Wuppertal ich liebe dich. Alors la place oyo tozali na mama Iget alingi ko répondre yo mais na banza nazali pe na papa Mawabi mutazali doyen na biso bana ya diaspora mutayawa depuis les années 60 na peut-être ayebi pe mascarade banda depuis kala tina ta bande ti eza ko le Canada talelo. Papa Mawabi, est-ce que ko aider biso ko tombola pe mpoke awa po pe sabso concernant aussi ko landa bande ko uta na bande ndenge balobi awa? Mais le combat de la Congo makambo oyo bana mungazana mayele soko ndenge mboke tambola kokena mangu te kende malembe na munoko bakongo balobaka kalukumba mungulu muntinu kukari babeli kuambulu kaba vutiri etiko makambo na nyoti katoyo oya simoyo na yediete me alobi mwali kambo penza oye ebeti ngonga na matoi na ngai zala fier komona pasi te mais seulement makambo nyonso ezali na ntango na ye makambo lobi na yoti yango mais oyebaka ozali na kado moko ya monene me bino bolingi kondima yango te ozali na likambo moko ya monene bolingi kondima yango te, c'est-à-dire napesa bino explication oyo prophète kolobaba kimbangu makambo ya asalaki eza komona na sikasikoyo asalaki prédiction ya deuxième guerre mondiale asalaki prédiction ya baconstruction ya baécole bana bakokota na kalasi na bamindele ndenge moko mais ayaki koloba na deuxième guerre mondiale bokomona bamindele bakotima na poto bakoluka refuse na Congo oyo wana ezali banani oyo lokola na yokaki je suis témoin clair alobaki alors ntango
Allemand kuna makambo ya communiste na Hongria bakimaki bayaki na kisasa. Mais le côté de la gouvernement belge vous avez que à 9h, c'est-à-dire que couvre-feu, la Belge va vous le 9h, la 9h au bout du matin. Au Kokenda, puisque dans l'aéroport Yanjili et Siri. Avion combat que kuna l'aéroport Yanjili. Mais attends, kaka bateau et bamundu basala ka kwenda bamola kibango. Bayaki mu mususu badulambate. C'est-à-dire que prédiction il y a Sanaki et Monanaki. Alors, Alobaki, nous avons temple de Makulu, à quelques kilomètres à l'Obi, Bandeke Mounene, et Koya, comme un bateau. Ce sont les avions, et Yaki. Dans la Lungo Kuna, na Yawa, Bazako Bunda. Le Martin Luther King, ma candidature monnaie, mais quand il y a quelque chose speech na Washington, et na loti, I have a dream, tôt tard, babomaki. Alors sikawa mana na mukila wa sikanga na zali muntu mundu azala mukonzi, c'est vraiment incroyable. Mes prédictions kimbangu asalaki zali munene bino kuna na Congo boza komona pasi mingi puisque bolingi kolanda baconseil ya Nzambe te, makambo ya mbungu, makambo ya kindoki, makambo ya ndenge na ndenge ya tika yango te. Tolingana linga voisin na yo ko linga kayo moko okomi pesa imposition zali toko na yo loba ngai puisque ngai na zana likolo na loba na yo non, ce n'est pas comme ça. Croissance na yo ezali ya Nzambe ezali position mibale osali sakabatu. Après osali sakabatu oza penza na croyance ti Nzambe azali. Oui, mais papa mawabi ba place wana olobi ko sali sabatu biso to sali si ba Rwandais to sali si ba pa ebele baya na mboka na biso mesiko babalo ke libiso. Oubliez ça. Kolanda te. Tala yeso lobaki soko muntu alobi na yo ou bien abeti yo na chiki ya nani ya droite pesa ya gauche. Kosa la retaliation de ya jongi cité, c'est-à-dire qu'il y a à ramasser. Je ko juger yeteme baza komona ye. Makambo basali eza komona. Ok, merci mini papa mawabi zalaka na line awa na banza na pesi